biso tokende kodirige na Hollande banani soki bakangi bino na maputa bazosala na bino ndenge nini bazosala ndenge nini bazobotola babotoli sikoyo bake nango wana bafuta bambongo ebele bazoluka ata bacombien ba 40 000 mbongo wana ezokende na maboko na poshe ya nani tozokotelepuve te osinye mokanda olobi ke eza confidentiel okofunda bango te bango mpe bakofunda yo te donc bamoni biso bamama tokomi bazoba zela nani mama bato yango wana bazofaire signe yo mokanda balobi eza confidentiel bandeko na yo bacongolais to bahollandais bakono bilisco bazoloba en direct ya Kinshasa. Mbote na bino bana Beni Butembo, mbote na bino bana Chofa Lubao, nazo pesa mbote bana Katokokombe Lubao, mbote na bino bana Kasumbalesa, mbote na bino bana Mbandaka, nazo pesa mbote na bana Jolu, mbote na bino bana Kisangani Boyoma, toza en direct bino bana Ituri, toza en direct ya émission na bino tokomi wapi en direct ya Kinshasa. Epai wapi makambu matoi na bino ezali koyoka bino bana mikili bino bana mboka nyonso tu bozana Angola pe na Afrique du Sud. Lelo na Kinshasa tolamuki ndenge tolamukaka kaka bandeko bakomi tuna soki tokokoma na niveau nini na makambu ya consultation oyo ekokoma na ba dialogue na sima ya koconsulte bato ebele chef de l'état pesi mission na ba gouverneur ya ba province pour que bakende kosa la même chose dans la province. Mais l'absence remarquable na kati ya ba gouverneur ezanda ya Moïse Katumbi Chapwe. Pona nini ya monanite, pona nini ya yete. Ezande mituna batu bako mituna. Lelo bande konanga bako tuna que est-ce que UDPS akokende dialogue et toi akokende dialogue te? Totuna ki bande ko balobi akokende dialogue à condition que communauté internationale a organisé yangwaza la médiateur na katikati bakolobela nini wana tokobeta masolo nango makambo ya élection provinciale a balobi makambo ya dialogue est-ce que élection provinciale ekozala lisusu élection na 2016 ekozala to ekozala te na eki bato bakotunaka na kolukela bino ne mwanda ntemi oyo bolobi que a proposé transition il y a 3 ans, toko kakoyeba ezaya solo to ezaya solo te. A proposé yango to a proposé te. Naloba te makambo ya IDPS pona nini. Mais sinon dossier ya IDPS na makambo ya Imperium, il y a exagération. Biso sima ya ko vérifier, toyebi ke makambo ya Imperium, c'était docteur Loseke. Nde mutu akendaka na mission owana a lancé makambo ya cotisation pour l'imperium na Europe. Mais mbongo wana eleka $10,000 te. Mais siko makambo ebimi yake soki ba 1 million, soki ba combien de millions. Et où tu vois? Bon, j'ai comme impression que ezana batu moko bazali ko travailler contre tout changement. Contre tout changement. Bon, bango wana ka ko attaquer batu, ndenge tozaboy. Basilisa biso le poste. Tala mafinge belé. Banalise oto salaka. Tala kofinge belé. Yo pe olie kokoma trop. Senga pe ba pesa yo possibilité ou analyser. Les combats nous appartiennent tous. Bisonio surtout. Celui qui attaque son frère, il travaille contre les changements. Wanezaya solo. Makamwa imperium tokoya ko luka docteur Loseke. Tobengela binoye, tobeta masolo ndenge na lobi. Voilà, c'est nde yango wana. Dossier mususu nazali ko annoncer bino bande ko nangai. Ezaki tokoya kozongela makambu ya ministère ya finance. O tozana ba document, bozomona ba document tozotanga. Objet affectation des anarques dans les administrations centrales. Protestation à son excellence monsieur le ministre des finances à Kinshasa. Eza dossier moko
ezo daté na 9 juin 2015 bato basali yango eza nde délégation syndicale eza dossier tokoaborde mpo nazomona désordre ezoko même pour les agents de carrière bozokipe te moto avandi akoengage bato ndenge alingi sans aucune procédure oyo esengeli kotia na kati ya administration publique te eza boutique na yo te soki oyebi eloko te luka bakasese Denis Kasese batangisa yo droit administratif ozwa moi quelque chose na mutu luka Alphonse Makengo batangisa yo ozwa moi quoi prendre ezalaka mabe te. Ah oui okopekisanga te parce que baprécision nakopesa ndenge nayebisi bino ke mbutu okomie pa bapoliticien aveni Pumbu kuna na pembeni ya batetela na Gombe toleki wana na système alisu likolo ya lisu nini eyindisi makambo na siège ya PPRD bapolisier baye koya nini ezali koleka bajeune bakoreklame nini bajeune na PPRD alingi aloba naloba te mpo na nini bino bolingaka toloba makambo ya baparti mosusu tolobi ya UDPS wana bobeti maboko est-ce que bokoki koyebisa biso nini eyindisi makambo na siège ya PPRD nayoki ke bamosusu bazwi badouble il a fallu que donc badouble ebeti kuna moyen te na mbala nsima bandeko na ngai na kobetela bino masolo ya PPRD mbwa sui mbwa na kati kuna parce que toyoki ke bajeune batomboki bajeune oyo ya PPRD ligue de jeunes balobi base retrouve te c'est l'information notre possession du moins baya ko contredire biso selon bainformation biso tozala nango balobi ligue de jeunes atomboki pamba te base retrouve te bazwi kaka bagrande bazwi base retrouve bango babetaka maboko babinaka bango base retrouve te yango balobi il faut tokutana na chef de l'état ye moko apesa biso ya biso part nde yango mpe nakotuna boye sikoyo baconsultation oyo kiti na niveau ya bagouverneur de province André Kimbuta akoconsulte nani epuis bagouverneur yango wana bakoconsulte banani pour aboutir à quelle solution? Mais entre-temps bandeko oyo ngai nazoyebisa bino mpo tala kaka bato bilobela ya tro makambo oyo mikolo oyo tro koloba kofinga facile mais kosala mobulu mosala oyo tokosala nalobaka yango comme toujours tout Congolais a droit de faire ce que nous faisons kobatela ekolo na ye parce que eza constitutionnel soki omoni mabe otelemeli omoni politicien soki aza ya opposition otuni ye mituna ya opposition ya majorité otuni ye mituna ya majorité mais soki olie otondi te okoya awe epa na biso okoya te kolia kotonda eza kozala sur na oyo ozosala badouble face bayaka awa te po talaka yo double face okoya kobima na poasa te surtout awa tout le monde est candidat biso mpe totikeli bino bato betaka maboko ya kobetelaka bato nyonso tu ngonga ngo ya ngoyo totala ndenge bokobetaka maboko nsima nango bolobaki ndeko Eliezer talela biso awa eza pasi ndeko Eliezer toyoki ke opostile na bumbu na postile te na députation nini députation provinciale nga na postile te nazosalela nanu bino musala ti bokoloba na nga ok ya yo ekoki comme ça je vais m'incliner à votre décision parce que nga nazaka mwana musala na bino lelo bandeko na ngai oyo bakotekaka maputa na Kinshasa to na Congo bakonyokwama bamoni pasi tout baexclusivité yaka kaka exclusivité tomonaki basavant poudre exclusivité bamama bakei na lufu kosomba savon bakangi bango babotoli une bonne politique ou une mauvaise. Maintenant, namona mboka moko te se développer na une économie entre les mains de l'étranger. Lelo bazo kanga bandeko na biso balobi société moko soki magasin moko parce que société ngo tomona kabisiki ezalaka te usine na bango toyebi te soki eza côté nini
oyo bazoutilize logo na biso kokangaka bamama na bapapa oyo batekaka maputa ya moins cher oyo bakongole bakoki kosomba balobi te etikalaka en haut tozokita sur terrain na déployer équipe ya tokomi wapi partout naza côté ya Tchangu kuna toza na mwana mboka lisi ozokanga. Merci mwana mboka pour la parole. Voilà, zela wana lisi tozali nazo ya ko reprendre yo pour que toko kobeta masolo. Lycée en direct ya boulevard Kimbuta kuna na Njili bisika zaleli ndenge bomoni wana. Lisi reste à l'écoute tozo zoyo. Côté ya UPN tozana Astrid Kalunga. Astrid, allô Astrid? Oui, donc Eliezer, merci. Ouais, boni kuna. Na commune Ngalema précisément na Binza UPN. Toza entre l'université et le marché. Ah vraiment toza bien. Ambiance paix eza normal. Les étudiants bazo ko ta classe, ba maman bazo kende wenze batamisala paix baza ko kende vraiment na UPN ambiance eza normal. Merci Astrid nazo ya kozongela yo tokoka koyeba nino ke ko sala kuna. Batu bako réagir ndenge nini eza kolakisa bino ambiance ya émission oyo bokolanda mais en attendant que tozo ba correspondante na biso oyo to panzi kuna nazo yebisa bino que système ya lisu likolo miso mibale tozo kende nanu kinkole epai ya bandeko na biso oyo bazali na dossier oyo esilaka te dossier ya RVA bongo tozonga. liboso ya tribunal nde l'avocat est cru sur parole. Donc dans l'audience wana moyen tosilisa yango po bato nyonso bakoma na kimia. Ye tulikuya hapa juu RVA na hotel de ville bagoja sema tutashinda, batatupatia maparcele zetu, kila mmoja apate parcele yake. Sasa tulilipa franga, hatujui zile franga kama ni juu ya nini, habakuweza kuheshimia vile, na sisi tuko tunateseka kila siku tu banatuambia mkuye siku fulani, kukuya habakuya. Bana kutuambia mkuye date fulani, kukuya habakuya. Sasa sijui kama tutafikia wapi, hatuna hata mwisho wetu ni nini. Ndio tulikuwa tunapenda na sie baweze kutujibia mzuri, sababu ya kuwa na sisi tulipoteza franga mingi na ba mingi pia tuliweza kupata magumu, tukavunjika, bakatupiga masasi, na ile masasi kila siku manake ndio kusema ba watu bangaliki banatembea mubaya, sababu ya kuwa ile masasi ilibaacha maskatrice kumigulu. Sasa ndio sijui tunalomba na sie baweze kutusikia, batusikilie huruma. Basi mwisho wangu ni vile omole tepema esili pona kuloba liloba ya suka ezali akomoni sete to yake réellement que lelo RVA hôtel de ville na ba parti nyonso bakuya na descente ndenge basengaki na descente na RVA. Mais curieusement tara na oyo bavoka na biso bazawa bisete no RVA aboyi kuya atindi procuration alibete no a désister, c'est-à-dire à bangi na ye hôtel de ville à bangi alibete la royate bakendo ko betanga mabanga mokole ba policier so zo balibete no baka mata terrain tolo na terrain to ko terrain na tribunal pour être hôtel de ville ya kosamba kona. Donc c'est une fuite en avant biso to kanisa ete tozali balongi ata bakei le 22 to kuta na pote bavoka ba plaider donc bakimi bozali balongi me wana tomoni système na bango eza ya kobendisa bino singa mulai po bolemba. Oui, ezali ya solo, ezali ba manœuvre bango moko bayebi ba manœuvre dilatoire oyo bango basala po ete balembisa. Ata biso lelo tokufi, mais bango bazo kolanda biso na sima ba continuer le dossier te kine kusuka. Babenda ata 10 ans ndenge balobaka ete non malgré la longueur de la nuit, mais le jour apparaîtra. Tokusuka na bango kaka. Le 22 rendez-vous. Merci maman journaliste. Lilobonga na kobakisa ezali pona ba victime. Bazonga simate. Ndenge balobi le 22 biso nyonso tozala na tribunal po ete makambo oyo ndenge tobandaki na yango tokoka koyeba ndenge nini tokoki kosilisa yango. Le 22 ba victime nyonso bazala wana. Deuxième, ba victime baza na système
oyo toyebisaki bango soki problème ezali fo babengaka président nakanisi tobandaki na bino monsieur Bitumbo toza nango bino ba journaliste toza na bino nde yango bombe tindela biso ba message oyo ba victime balemba te ata ndenge bato wana bazali kobenda singa ndenge uti koloba po ete bamosusu bakufa bamosusu babela biso tokolemba te ti mokolo oyo bakokata likambo oyo. Voilà bandeko na ngai toutaki kosala kovivre na makambo ya réforme ya justice awa meloko na koloba bandeko wana ndenge bozomona bazonyokoma wana babandi koluka banimero ya bakonzi. Est-ce que mokonzi boye akokotela biso? Est-ce que mokonzi boye nalobi boye la justice ne peut pas trancher sans que ba interférence moko ekota, sans que boluka parapluie dossier oyo babetela yango batu masasi, dossier oyo batu bazoka bakota ba hôpitaux, dossier oyo batu bazolala libanda, dossier wana na makambo yango oyo les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Sikonda na tunaka batu wana bazali ko appartenir na nani? Kaka bino l'État botekeli batu ba mapangu, bino l'État botindi ba bulldozer ba yeba buki, l'État ko escroquer ba Congolais. Après loi bakajika, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Bongo batu bazo appartenir na nani? Boye bisaka si sols et les sous-sols ba votaka bino ti. Tozo zonga na dossier ya Maputa avant que biso peto kita na système ali sur likolo ali sur na marché, to sala constango nazali ko banda kuna na Astrid Kalunga na UPN parce que na kosenga ya se déplacer que na kwemsus Astrid kuna na UPN oke ko sala nini Astrid Kalunga toye ko solola na bandeko na biso surtout ba maman par rapport ya bandeko oyo bandeko o bazo rokotisela biso Maputa o tozo so ba bongo na priya mukie baza vraiment ko traquer bango makasi vraiment bazo zo ba menace ya makasi pona ba pani o bazo memela biso. Alors Vlisco a commis ko luka ko imposer pan na ye na marché. Or biso nyonso ba maman nyonso ba papa ba ebi ke non ba pan o ya Vlisco et salema bongo na Hollande. Maputa wana ezo salema na Hollande bazo ya kote ke la biso awa. Alors moi si nyonso te ya Kinshasa, moi si nyonso te ya RDC aza na mesure ya kosoba liputa o bazo bana na $100 mata. Siko réaction ya batu par rapport ya makamwa Maputa. Est-ce que okoki kopesa biso réaction na bango okoki kotuna bango to ko comprendre bango bayambisa ngwango ndenge nini? Mbote mama mbote mama tokutio a ozoteka tomonyo olati liputa to ko yebeza eza liputa nini mama onga lati eza nango anglaise eza anglaise osomba ki on ata loboni asomba ki on a 12000 oyebi liputa o abengaka wax hollandais na yebi yango. Alors bazoko luka bazoko ko traquer donc ko menacer bandeko oyo bazotekela biso Maputa oyo ya 12000 18000 francs. Pona yo maman réaction oyo ozwi yango ndenge ni? Mais o bazoteka ndenge wana biso ba musuto za possibilité o somba liputa cher te. O wana bazoteka ndenge wana yango tozo préférer to somba na biso yango. Ba $100 mais wana bateki 18000 soki demi sped 18000 francs bazoya nango wana kuna o préférer na somba wana. Po wana nde na kokeli yango po mbali ya oke opesa nga $50 te po na somba liputa aoke oza na possibilité wana te yango ifo na somba na nga wana bazoteka ndenge wana ba prix ya ba 12000 ba musu ba 9000 tozo somba bazoya nango komona mususu pe 7500 bazotambusa bazosomba wana yango tozo préférer to somba na biso ata wana. Mama toli to ebali liputa o lati komona ngoni o na lati ya Java hollandais viscose. OK osomba on a loboni ma o eza ya kala na somba yango erona na valeur ya moins $60. OK maman lelo par rapport ya ba Maputa o bandeko na biso bazoteka ezo somba mambo zo sepela nango to eza qualité ya mabe eza qualité ya mabe te mutu nyonso akosomba na eloko ya sepeli nango kolata eza kokipe te ke ozala na mbongo mutu mususu mona pe aza na mbongo te mais asepeli kosomba eloko na ya valeur eta mususu ya $100 asala économie ne po somba eloko na ya $100 eza kaka ça dépend ya ye moko ndenge ya lingi. Alors mama bandeko na biso ya Vlisco bakomi ko traquer bandeko bazoela so Maputa ba $15 $20 balingi kaka bango na marché. Est-ce que comportement na bango wana ezo sepesa bino ba congolais? Non, eza bien te. D'abord pe viscose ya sikoyo o ba otieli biso na marché yango te. Oyo utaka penzo hollandais yango te. Eza ndenge moko te. Soki mutu ayebi elamba eza ndenge moko te.
Mbote maman. Mbote maman na ngai. Maman, excusez biso pour tozio na nzela, ozokende siko ozokende. Maman tolingi toyeba. Bandeko bazokotisa so maputa na nzela ya but. Bazo menacer bango makasi. Bref, balingi so maputa wana ya prix assez kotate. Po congolaise nyonso asomba liputa oyo bandeko ya Vlisco bazo uta na Hollande bazo tekela biso à partir ya $100 matin. Pour na yo congolaise. Nathan otozo traverser sangwano ya mbia ndenge. Po na nga na omona bango bazoba po mutu no so akumisana no loko ya mboka na ye. Tangu yo zo wela oya mboka ya baninga eza lokola ozo trahir mboka na yo seke mboka na yo eza atina te. Mengana ko sepela oya mboka na biso bazo sala pe biloko ya kitoko. O pezo kenepe na ba mikili musupe bazo sepela nango. Siko na ba mama ya bazoba nde bazomona ke oya biso eza mabem. Na ebite po na bango mais pour na sepe nango te. Merci Astrid. Je crois qu'il est temps pour toi au Kitana Selembao. Tozwana nous ici, bisika zali na boulevard Kimbuta. Ici. Eloko memi biso awa lelo ezaka mama likambo o ezoboma ezo swana mitema ba mama. Eza likambo aliputa. O ba grossiste ya bichi yo moko yebi nde ba déclarer nde ba lobi que non bazozwa ba menace ebele de la part ya société moko awa na mboka. Bazolo bana bango que non il faut basilisa makambu nyonso ya importation pe exportation ya ba maputa mususu. Okoki kopesa biso réaction ya bandeko to ba mama oyo zali kokutana na bango kuna na boulevard Kimbuta wana uzana njili. Namoni mama moko atemina liputa na kotuna ye na Mbote mama. Namoni olati liputa oyebi talo liputa teka makalelo. Liputa liputa teka mafona somba. Combien? Liputa za 18 000 ezali, ya 13 000 ezali, ya 10 000 ezali, ya 9 000 ezali. Ya 9 000 ezali. Sango si etamboli que non batu o nyonso bateka ba maputa mususu oyo eza Vlisco te. Oyebi Vlisco? Na lata ba Vlisco na te na sombaka anglaise. Amoni mama mususu ya liputa azoya boye liboso na tuna ye na kanga ye na tuna ye makanisi na ye par rapport na o eza likambo ya Vlisco. Mbote ba mama. Oui, bonjour. Boza bien? Boza bien. Namoni bino na sepeli. Maputa ngo lataka no lata luka ba maputa ba kombo nini ba qualité nini oyo sombaka. Neti mikolo nazolataka ba demi super. Ba demi super nini susu mama kuna po ko pesa nga lata luka liputa nini. Ba ndenge moko. Ndenge moko ba demi super ngo maputa ngo na wenze bo somba ngo ba combien? Déjà ça dépend na magasin msoko somba ngo 13 500 donc valeur ya $15. Ba magasin mususu ke batie so de kosomba ngo ba 12 000. Osomba facilement na ba prix wana. Olata maputa bien. Bon siko yo toza na problème to linto loba na yo. Batu batekela bino maputa na zandu ya ba 15 000, ya ba 9 000, ya ba 8 000 ba lobi boye. Bazozwa ba menace belé na société moko esala maputa minene Vlisco. Oyo kakango. Basala maputa nini? Na Vlisco kuna basala ko hollandais. Basala hollandais. Oyebi prix ya hollandais ango. Prix ya hollandais ça dépend eza $80. Pour somba na horoscope ba $60. Eza bongo. Bon siko yo lobi yo somba ba 12 000 ba $15 mais to bato yo ki boye Vlisco ndeza nazo menacer bat baela bino maputa po alongola bango nyonso na marché yenda tikala ye moko. Omoni makanisa ngonde. Bato nyonso bato baza bagani petit baza ba possibilité ekesani. Bato nyonso baza na possibilité kosomba na $80 te. Tozosoma maputa na moins cher toza à l'aise ya kolata ngo ya ko changer du jour les jours. Otondisa na yo valise ndo lingi na talo muke. Les jours na koyi kosomba na nga na talo muke mais $80 na kokisa 10 pièces mokoloni. 10 pièces mokoloni. C'est que les qui cher bien ça. Et les qui trop cher. Mwana mboka merci na ndenge opasaki nga maloba omoni wana naza sur terrain na kati ya changu na boulevard Kimbuta na tamboli na tuni ba mama na sololi na bango na o eza likambo liputa boyoki mituna balandi na biso bakolanda pe bakoyoka ba réponse o ba mama bapesi balobi na mukie na bango bazwaka basomba o ekoki na bango. Marché ezala ouvert, marché ezala pona ba société nyonso nde ekopesa possibilité na mutu alata pe abima propre sans que vie na ye ekoma en danger po aokoka kosomba eloko oyo eleki na valeur te. Na yango mwana mboka nazongiseli yo maloba merci. Merci Lucie. Nazali kozonga Astrid okomi Selembao.
mboka mwana bayer esiko zali biso awa toza ko continuer kaka na musala na biso siko tokobi na site na biso soki eza bongo bana selemba ouais tozosola na bango. Ok, okoki kopesa biso rapidement en réaction ya bana selemba to ya bamama kuna na selemba tokoka koyeba soki eza ndenge nini. Mbote mama. Mbote mama na ngai. Toyo kozala na pharmacie na yo, ozoteka en tout cas merci na ndenge o accorder biso 2 minutes to solola. Maman li puto lati comme na ngoni. Eza Itarjet. Itarjet osombaki on a combien? Nasombaki on a 15 000 francs. 15 000 francs. Maman, banda neo to banzo sombi déjà mabuta ba hollandais combien? Maman ta moko na sombi te. Pourquoi? Possibilité ezati. Eza na combien li putango? Eza à 120 150 $. Alors na oyo sombaki na 15 000 francs. Na oyo ya 100 $. Oza mesure ya osomba ya 15 000 pour na ngai. Alors bandeko bazo ela biso na nzela ya beach surtout. Bazo traquer bango moite. Bandeko na biso ya Visco balingi bango bazali sous pour que bomba te kakali putana bango à 100 $, ça 50 $. Pona yo mwana mboka mama olobi nini? Mama na ngai. Eloko liboso na ngana loba biso bana mboka tozana na possibilité osomba mama putana 150 $ te. Pour avec 15 000 $, tu na dans 150 $ osomba 10 pièces. Nesika na somba pièce moko na 150 $, 15 000 francs na sombi 10 pièces. Et permettre ngana mando changer le na latu wana kuna lobi na latu wana kuna kena tika na pièce moko na 150 $. Donc possibilité ezate parce que bato bazo travailler mbongo bazo zwa salaire za mke toza na bana faut laisser bango to somba ka ke lamba te pona lata faut na tangisa bana classe so qui peut-être nazo gagner 100 $. Avec 100 $, na ke pesa ni lamba bongo bana ba liate batika biso libre to lata selon ba possibilité toza na. En tout cas ndeko Eliezer merci beaucoup te to tamboli bino bolandi biso merci. Et puis bon bino ope bozana posa bo intervenir boye na itaga sa 20 € yamba bino bo solo là dossier o ndeko Eliezer vraiment eza dossier moko à suivre. Donc on va conclure ngo ceux qui tozui mwana mboka Germain Kambinga pour que a expliquer biso vraiment dossier au clair lia mais là lata Congo eza wapi. Merci beaucoup. Merci Astrid le Tazali koloba nabino bandeko balandi que eza musala oyo bino bo pesa biso ko sala mais loko na koloba ezande que nazo comprendre te awa na Congo na mboka na biso nyonso Congola ko entreprendre il faut que mupaya kota tangu mususu ba accorder ye exclusivité nengo komona population wana nengo zo mona ba mama na ngai nengo zo mona ba papa oyo ya ngai ba fonctionnaire de l'état ba policier ba militaire yo ko imposer bango kaka bakena kosomba ka ba super watt il y a 120 $, 150 $. Il y a touché à combien? Et ma kambwebele dès que Congolais côte à Tchemutu, boye kobimakuna. Certainement, tokoya kotuna pe bande konabiso na ebi makambolo bak. O ba o wana bazo futa ba tax. Tokoluka pe bande ko bateka kama puta. Est-ce que bateka kapé to bateka kate? Ba what? Mais entre-temps, bisona nous tokota na kati ya marché, toke solo na bande. Bandeko balandi na uti kola kabino ke nazali kokita na marché nakende kokutana na ba oyo batekaka maputa naye basoki ezali ndenge nini après avoir kozwa quelques réactions ya bandeko oyo ngai à travers la ville parce que za musala bozali komona ba mama batelemi pembeni na ngai toza na kati ya marché ba papa pe bakozala wana toye kosala constat ya makambo ya liputa. Mama yo sala msalani ateka maputa. OK toki makambo oyo etali makambo ya tracasserie par rapport ya oyo bozali koteka lokola maputa eza ya solo to ya lokola eza ya solo papa bapesa information ya bien biso toteka maputa tokuta ba mama na musala oyo bateka maputa siko ekomi na bichi kuna ipare Visco aza na ba agent na ye bazokendeke kokanga maputa soki tosombi na braza po ya koto oyo ekomi pasi musala oyo ezoservire bafamille ebele biso mpe
tozalaka na misala te oyo nde ekoma kolesa kofuta ndako makambo nyonso kaka na mosala oyo population eza ebele Vlisco eza entreprise étrangère soki elingi ya kosimplante na mboka oyo il faut ateka soit na grand soit asala usine mpo azwa mpe bandeko mosusu na misala produit na ye azosala eza produit de luxe eza cher makasi produit ya $120 biso tokokoka kofuta te bamawa bakokoka kosomba te donc il faut l'état atala likambo oyo bien balobi baélection ezoya estce na Hollande yango nde bakovote bamikonzi na biso ou bien biso nde ifo batika tozwa moyen ya kobika mpo tokoka kovivre. Merci beaucoup bandeko balandi na bondi eza baversion oyo wana tozali kozwa mpona nini estce eza ya solo yake bandeko na biso bakongolais bazali koutilize bango mpa bapaya mpona banyokolaka bakongolais na makambo ya exclusivité nayebisi bino ke tokokita na nini nalingi nazwa mama mosusu. Merci beaucoup mama toyoki ke bazotrakase bino estce eza ya solo to eza ya lokuta papa trakesterie eza makasi mpo biso na mboka oyo président Mobutu alobaki ke article 15 débrouillez-vous Mose Kabila zongi alobi to se prendre en charge nayebi te to se prendre en charge wana tosala ndeni tokamata basinga tomitie na kinge oyo toyiba ubien tosala ndeni bango bato bakonzi bango nde bayebi moyo ya se prendre en charge bakoki koexplike biso eza nini lelo toza kose débrouiller mibali bazofuta bango 50 000 lelo soki bafuti mobali 50 000 akamati 12 000 apesi nga na sombe elamba kimi ekoti na kati ya libani tovali na biso nia toza kosoutenir président alingi mobulu te alingi kimia sikoyo Vlisco epai na bango balataka nde pantalon bango balataka maputa te maputa oyo tozolata eza ya bafemme congolaise po femme congolaise bayebani na kati ya depani lelo sikoyo Vlisco na kati ya Benin aza te asambi alongi balongi ye na Afrique mobimba aza na usine mille part awa na Congo aza na usine te aza na 2 magasins oyo nde eza kosala bato nyonso oyo mobulu na biso bilamba oyo tozoteka yo moko otambolaki omona eza tina fefo na makala na partout marché liberté eza bilamba oyo 10 000 fois olaki elamba 5 000 fois olaki elamba me bilamba oyo azosala Vlisco biso toyebaki te azosalela biso bilamba oyo azali kosala bilamba oyo mpona bato baza likolo mpo elamba eza 120 lelo manifestation foke esali bakendaka kozwa bilamba na super te bakendaka kozwa super te bosala nango bapesaka petit peuple biso toza petit peuple Vlisco ewokani na bato badenye na beach mpo babanda kotrakase biso lelo soki tosali marche tose souleve ekosala malamu te ye Vlisco aza na bato ya misala combien biso tala na zamba nyonso tokobanda pousse-pousseur kobanda porteur biso baliaka na maboko na biso soko amemisi porteur ake kolia soko amemisi moto apousse ake kolia ye Vlisco yaye ezalaka wapi tokosala marche ti na primature tokosala marche ti tokende kotala président po Vlisco ye akoki soki alobi loko na ye biso tozosala loko na ye te biso tosalaka yango te yo soki okende na marché lelo soki olongo okende na Brazzaville okuti na magasin biloko ezali yo ozopene na yo bilamba oyebi te ke loko oyo eza ya Vlisco bilamba tozoteka eza ya valeur ya Vlisco te tala elamba eza elamba très moins cher Vlisco atourmente biso tokendaka Hollande te ye soki akosala biloko na ye akende kosalela yango na Hollande bamindele tokokozala baesclave ya bamindele te jusqu'à présent bakoki kotourmente bazotourmente baprésident na biso bazotourmente na biso ezali malamu te mama Mboti
Mbote papa. Yo lobi usema na Swahili. Mimi nasema Swahili tu niko Mswahili. Jambo mama. Jambo baba. Mswahili wa wapi mbele? Mie niko Mswahili wa Manyema. Wa Manyema. Mwe sio ba premier ministre hapa. Sio ba premier ministre. Okay, sawa. Mnasema sasa tunasema tunateseka sana. Jo na hii mambo ya Visco tunateseka. Hii kutufunga tunateseka sana. Kazi hatuifanye mzuri juu ya kutuweza kutufunga. Tukapita huku banatufunga, tukapita huku banatufunga. Sasa tuko tunasema Visco kama anataka kutukataza sie kazi, atujenge izine hapa Mkongo. Ana izine Mkongo. Ajenge izine ya manguo ya bei chini tuanze kwa tunauza hapa Mkongo. Asa ana izine magazine mbili, atadirije Kongo mzima na magazine mbili tu. Iko na magazine mbili. Atadirije Kongo na magazine mbili. Na kama unafika hapa kusoko yetu hapa, utaangalia unaanza hapa paka kumwisho unaingia fasi yote. Ni ba mama tu na hii manguo. Ba mama bako kama na ba mil niseme ba travailleur. Benye tuko tunakulisha. Sasa kama anaanza kutufungia, anataka batoto wetu bakwe bakuluna, anataka bafanye nini? Baache kazi bakwe bakuluna. Na hapa tuko tunaprepare maerection, tuko na tayarisha. Hollande ndio atenda kumvote ou bien nisi ndio tutapaswa kumvote. Sasa na kufungia vitu basi kutufunga tutamvote na tutavote na muna kani. Sasa nataka kututilia fujo Mkongo yetu. Sasa na sisi hatutaki fujo Mkongo yetu, atuache na amani. Nchi yote basi kumkatala hapa tu ndiko yuko anatuvamia. Ndio tuko tunaambia Afrika mzima basi mkatala. Visco. Banakatala Visco. Iko na kwa anatia tu magazeti kidogo na ushishi. Na hapa anaanza kutukamata kushingo. Na sisi tutatika tukamate kushingo. Kama tukamata kushingo tutasimama tunafanya march. Tutakula mangozo kwa bashaka. Tutatembea Buchijuba anasema ukachokoza mama unachokoza pia na president. Juu president alikala kutumbu ya mama. Na sisi mama pia anatuchokoza tunataka kusimama. Mimi naongeza hivi. Shie tuko ba mama betu tunashishaka maputa. Kule kuizini tunaenda maputa tena ndio Kiswahili gani? Tuko ba mama betu tunashishaka bikwembe. Kule kuizini tunaenda kashine, tunaenda kukuta madesin. Madesin ndio sisi tunakutaka hatuwaki asema hii ni dessin ya Visco, ou bien ni dessin ya demi super, ou bien ni dessin ya Java. Banatuoneshaka echantillon. Echantillon banatuoneshaka njoo shiku ile echantillon tunachakulaka. Tunachakula hii izini anafanya. Kama yeko na lazima ya kusema tunaibaga madesin yake. Olio yeye atufunge shie, enda kafunge njoo izini. Juu shie tunaendaka ni kuizini njoo tunakutaka madesin. Epi yeye Hollande tuko na intérêt na ekani. Shie tuko na ba milioni ba travailleurs kwa magazin yetu. Yeye Hollande iko na 2 magasins. 2 magasins atatia combien de travailleurs ndani? Na anabalipaga ngapi? Salaire ya bapapa ni kidogo sana, 70,000 francs congolais. Shiku kani tutaeneza $120 ya kwenda kuuza super ku marché. Njoo tunasema hivi si ba mama ya maputa. Mama Olive tuangalilie maneno. Si ni batoto yako tunalia kumikulu yako. Utusikie. Juu ya Kongole moya batamupa makuta $5,000 juu afunge bitu ya $200,000. Haiko $40,000 tulisikia kama ni $40,000 ndio yenye biko na mukachaka. Batafunga bitu ya $200,000 haikuwake. Batuangalilie maneno tunachoka na kufunga maneno kubichi, kufunga mango kubichi tunachoka. Kwa commerce oyo zali kofunga bato ebele. Visco ye esika azosalisa esika ba boutique na ezali azo engagé bato te. Biso atozana bato ebele ya ko engagé. Tozo liesa na banani ba porteur ba pousse-pousseur. Donc biso c'est que vous se retrouver awa. Taxe à l'état que je suis tamé maman le mikanda yango, la mikanda. Mikanda ya DGI. Tozo futa. Nyonso tozo futa. Toebite likamni na lingi caché azolo ba likambo caché. Lebisa ngai elamba o soko chena Visco. Soko che o caché za Visco. Na kisa kuna na kamera. Caché, est-ce que caché za Visco? Caché za Visco. Niveau na Visco eza biloko mibale ekeseni. Atika biso kimia. Biso to okene ko diriger na Hollande. Banani soki batangi bino na maputa bazosala na bino ndenge bazosala ndenge. Bazobotola. Ba botoli Visco bakena ngwala. Bafuta ba mbongo ebele. Bazoluka ataba combien? Ba 40,000. Ba 40,000 mbongo wana ezokene na maboko na posha nani? Osinga mukanda olobi ke eza confidentiel okofunda bango te bango pe bakofunda yote donc bamoni biso bamama tokomi bazelana ni mama bato yango wana bazofaire signer mukanda balobi eza confidentiel bandeko na yo bakongolais to
to ba Hollandais bakolo Vlisco bazoloba Congolais bazoloba au nom ya Vlisco complicité entre bato ya Vlisco baavocat na essentiellement na baagent ya douane ya bichi kuna soki mpe olingi totanga bakombo tokotanga ya biso bakombo mais awa tozotiango ezaka premier numéro nani soki bakontinue tokotanga bakombo. Si beaucoup nazoza mama oyo azoteka mapa s'il vous plaît. Bote papa. Maman, oyebi Vlisco? Nayebi yango. Oyebi yango te, liputa oyo la tosomba yango combien? Liputa oyo nasomba yango 3000. Osomba yango 3000 wapi? Kunya Bokasa. Awa toyoki ke balingi bakanga baplace bosombaka bamaputa ya ba 3000 wana ezalaka bamaputa ya ba $120 yo lobi. Ibo maniza zo awa face na paso otonga mitaka woto sani apanta opeza bashipeza to pantalon yo ndenge ozoteka mapa boye ozwaka bénéfice ya combien na mapa? Na bénéfice ya 3000 francs. Donc mpona osomba liputa wana okoteka biloko boni kaka mapa mesa oteka mapa si bamakisi tokieka na bapanta bosiko osuka tokosuka ndenge nini topesanango mbongo ya nini baba alika kusema hivi baba mama ulika tuangalie maneno juu tutaweza kuishi tutakula baba tunakomalia kumaputa hii tunakomalia kuima nguo leo tukifunga magaze bazazi batufundisha ni hii kuchuruzi tukifunga magaze tutaishi yaye angalia baportele bote banatuzunguka wabatu yote iko ni juu yetu baba mama ulika tuangalie maneno mama ingie musiba toto yako baba angalia mama angalia olingike papa toteka bilamba na biso tozolanda na bénéfice moko na pièce oyo 0.5 tolondelaka bénéfice ya malonga te bapapa ya misala malonga eza te mbongo salaire bazofuta yango 50 000 otala ndako ozotangisa bana ndako biso tozofuta ndako biso valeur ba 120 sikoyo na 50 000 otala kolia otala kofuta ndako sikoyo bazopesesho toteka maputo tosuka wapi batika bamama otala ntolikambo kozwa kositome esala deja osali mwa économie na yo okomi ata mwa 10 pièce na yo ozochange soki oza na $100 ozwa pièce moko olatango combien de fois olatango combien de fois tokoma kolata sela possibilité ya mbongo nde tokoma kozwa sikoyo oyebisanga mama papa $100 pièce moko mwa te otengaka kochange maputa moko nzuluka te ngai nalobi boye makambo ya maputa eza makambo ya lelo te biso na ntango mobutu mpe azalaka na mboka na pays na biso na 1987-88 ngai oyo nakendaka kosomba elamba ya super na ndako ya mutu ntango biso tozalaki na izine na biso bilamba oyo tozoteka lokola soteski lokola etes afrique lokola cpa super alingi otya monoko batiaki ye libanda na biso abungaki awa mpo nakende kosomba elamba na zando mokoloni mpo nalia pondu nakosomba liboki ya pondu nakomi na zando nakei na ndako ya mutu nakomi kuna nde batekeli nga sipere na ndaku soki bamoni na sipere bakandi yo na ntango biso tozalaki awa papa kabila atalela biso makambo oyo toza bana na ye bato bakovote ye kaka biso mama olive aza wapi bato bakotombola ye eza biso bamama mutu mosusu akotombola ye na moko aza te atalela biso makambo oyo ye awuti na pays na ye akonyokola biso na ntango ya mobutu batiaki ye libanda ye sipere soki nakosi ayebi yango na 1988 nayebi bamama ya zando bayebi bazali koteka bilamba na se ya bamesa bazali kosi kotanda sipere liboso ya mesa te tozali koteka maputa na biso yango naye koloba nauta na liba kuna namoni pasi bayebisi biso baokende kosala bamisala na ndenge ya bie toke kuna bazwi bino lokola besclave boye na ye awa nakomi otekala nga maputa na nga nazozwa mwa quelque chose nazongi epuis baétranger oyo baomonisa biso mpasi na bamboka na bango oya awa bango baza à l'aise bakomi konyokola bino bakomi opesa bango bambongo oyo baétranger baza à l'aise bazobebisa misala na biso ya maputa biso na mokie tozozwa na maputa wana oyo tozotekala $10 ozolata liputa baétranger bauta mboka mosika bayaka konyokola biso bayaka otiaka bayaka okale biso toteka maputa tekala maputa na bango $110 biso tozwa wapi ya kosombaka maputa batika biso à l'aise na mboka na biso tolingi baétranger te bayaka konyokola biso wana uta liba na souffra na ta victime liba bakondebele bayebi ngai mama olingi botika bokotela biso likambo oyo batika biso na mboka na biso toteka biloko na biso na ndenge esengeli batika
Voilà problème ya xénophobie ezate Congolais azonyokwama na Brazza, Congolais azonyokwama na Afrique du Sud, Congolais azonyokwama na Angola, mais ape na mboka na ye il faut bakanga ye azala mowumbu na kati ya ekolo na ye ekosala pasi tokutani lisusu. Voilà bandeko ya ngai ndenge tokitaka kaka na système lisu likolo ya lisu mibale bulo kaka bulo kaka asiko tokoloba nini bafutaka bataxe te mais qu'est-ce qui fait que bino bwapuyaka kaka bapaya bino xénophobie eza wana te bisika bolukelaka biso yango wana soki mutu alobi bino bajidas oyo koluka kote kaka bandeko na bino même tous les services bino musala na bino ka yango wana. Quel pays au monde bino boyebi qui s'est développé avec une économie entre les mains ya mupaya na sina tuni bino soki combien de fois na Congo banani bato mbongo bazali soki bato mbongo bana Congo te pona nini bana Congo te na nkita oyo tondi awa le richesse tout on travaille pour l'étranger ba congolais bazaka ba commissionnaire azwika mbongo apesi musicien yembi abimi danger lelo l'état congolais yango batu nyonso tu bakomi kotonda na politique. L'État congolais, ceux qui ont eu Kokoso, aux hommes d'affaires, nini, au Kovan Saboye, pour le fonctionnement du pays. Ndenge to mona kabami kilimususu. Dès que mutu aleki mokonzi, akoyamba batu, batu wana koyamba batu ambongo. To mona kabino ba homme d'affaires baye, ba homme d'affaires marocain. Bino pe mo kolonini, boko bimisa ke ba homme d'affaires congolais ba ke na mboka boy. Bayambi bango. Avec tout ce que nous avons comme richesse. Dans tous les domaines. Les lois payent qui ça parce que ceux qui vlisco, après si ceux qui n'ont mbongo, n'est que y a mon quoi toucher ceux qui $40,000. Inspecteur moko yazo kanga batu trop. Kuna na beach. Ye bazo pesa kaye $40,000 chaque mois. Allez, bana na yeba ok na bango poto ba vandi poto azo soma mapangu ndenga lingi. Mais anyokola kabandeko. Rigueur ezalaka na domaine owa. Mais les étrangers, ils sont frauduleusement, ils sont biloko. Tout le monde a rigueur, mon côté. Congolais contre les Congolais. Et on laisse comme ça un État qui ne sait pas compter sur Bananaye. Que ce qui a dit Koko Soyambongo Bakode Fisaye. Nous devons aller croupir devant les Libanais, les Indo-Pakistanais, les Chinois pour qu'ils paient sa bisonbongo. Les États-Unis d'Amérique défendent la Chine. D'accord? Donc aux États-Unis, il n'y a pas de milliardaires. Merci beaucoup Astrid Kalunga, merci Mwanambo Kalisi, merci à l'équipe Nyonso ya Tokomi Wapi. Pour na musala toko salela ka ba Congolais, quel que soit Mikakatano, quel que soit Pasi, quel que soit Kofingama, quel que soit Kocholama. Parce que baoyo bakoti ko encourager bango bazela kake balo bake aliembongo ba pesi mbongo munokoka yango wana mususu palo baki nanga ya zolo bake soki oki mbunde beti makasi seke linge pasuka nana lobi d'accord na lingina pasuka na boite mais soki na pasuki tu vas me remplacer par qui au lieu oluka mutu mususu to baki sama yo lo sambo na yo ezandeke asala tabo etolo baki azakolabo azalaki na bango azalaki kolia na bango kolia na banani otala kanga bien vanda papa soki oza pepele ezanga te munga itambwe nga na pepele te na pesé trop na lobaka yango parce que je me connais ndenge ozomona elongi na nga wana ndenge mutema na nga ezali eza yo te double face elongi mususu mutema mususu libumu kote mususu makolo na libu mutu kote mususu makolo na libumu kote mususu eza mwa pasi. Mais lo kona koloba, ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer un pays. Na ko dirija kama kambu yake mupaya azwa, mwana mboka azwa te. Tokoze la bande kwa vlisco, ba ebisa biso exclusivité ngo bazwa ngo wapi. Eloko nini ba ko réclamer, bongo tozonga soki ba yete toko tirer conclusion na biso, baza pe obligé à koyate. Tu ne peux pas interdire aux Congolais yake basala musala. Sous couverture ya bande ko na bino ba Congolais. Yango même na ba pain victoire oyo ba pain victoire bazonyo ko la ba Congolais na pain victoire mais soki okekuna chef du personnel congolais ndeko na bino chef du personnel o azana pain victoire congolais ndeko na bino
na ba société presque nyonso kuta ka ba chef du personnel congolais congolais nyoko la congolais ndeko na yo biso toza kuna te eza passe bokozwa version mosusu na mwana mboka lisanga bonganga na émission oyo tokosala nsima tokoyamba ye to tuna yeba mwa mituna mpo toyoki epeli entre bapoliticien bakomi kowelela nini même baoyo bazalaki kolia ensemble komela ensemble eyindi entre bango makambo ya idps ndeko moko azotunanga ndeko eliezer yo tomoni yo olobi papa yo yebi idps koleka nga ndenge ovandi wana vanda na yo ti tokotika baparti mosusu oyo eleka boye mais idps tokotika yango te bato bakufa mpo na idps ti mais jamais tokotika ke un individu aya kosala soki ndenge nini tokolandela bino na systeme ya lisu likolo ya lisu merci benda bango